congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. On peut me faire tomber mais jamais me faire stopper. Le problème est de tomber et de ne pas vouloir s'élever. Je suis très ravi de savoir que vous êtes tellement nombreux de partout que vous êtes de suivre votre chaîne. Congo Dialogue avec maman Francine Ngembe Balobi, maman sociale, maman Solara, Bana Batunia surtout bien, internaute surtout Balbito Salaka Loko Moko et Zalarabia. Qui n'est pas dans ta chaîne, Biso Koti, qui nous panzi, on s'abonne, on a mangé, on a ça la vrai. Merci beaucoup maman Francine Ngembe pour l'opportunité aux OP Sarabiso. Merci à tout le monde, merci à toi, celui qui est derrière la caméra, il s'appelle Amira Kinzi. Donc Amira Kinzi, avec caméraman, a beaucoup beaucoup propre. Caméraman, on s'est mis à simi caméra, n'a habité vraiment. Au Michel-Ange, les lagaton, m'a moussé les maras. Trésor King, les lagaton, m'a moussé les maras. Vraiment, n'a habité moi de la presse, la bosse, aujourd'hui, je suis avec Thierry Migler, chanteur par excellence. C'est Balobi, l'autre côté de la Villanova. Tout le monde a sonné Villanova. Villanova, orchestre, on va le barrezaka, Banamike, orchestre, tu es président de la Pena Boularanini. Le lot est même nous penati Migler chanteur par excellence. Na loba mingi te na la pose na loba mingi. Bon comprendre na bon ngo loba mingi. On doit comprendre qu'on a déjà Moïse de la presse. Moi na baksaso e belé zati. Bonjour Thierry Migler. Bonjour Moïse de la presse. Bonne santé. Kitoko kando mona. Bonne santé à mouvement. Carré donc Kitoko makasi. Yobiga Villanova. Là c'est musique. Hein? Une évolution il y a chanson reporter. Reporter carré. Reporter pena donc na éviter quoi. So le pena ba mo pesa valeur, ba pesa bani on a senga na maestro. Na maestro merci pena na mutema mne na zanango ya bimisa ba artiste elwa biso. Vous comprenez. Pour na orchestre monsieur a risque fort. Na orchestre monsieur ba bimisa ba grand chanteur te. Sur na orchestre na biso ya les seuls orchestre et bimisaka ba grand chanteur. Pour orchestre monsieur ba banga ba grand chanteur. Grand chanteur net na déjà man orchestre na bino. Biso nyos ndeto wana da ba grand chanteur na Villanova. Ba grand chanteur ba Lyon. Bachali Materazi bazawana ba 6 étoiles ba bien affilé bazawana ba acoustique 10 match ba acoustique 10 match chef et puis ba Lionel Messi bazawana ba bébé Bouchou donc ba Elvis Guchito ba belé ba star on appelle la ligue des stars mais au bosani mutu moko azana pesa azane no star te fiston ya pagne tara yo tangé déjà star otangé déjà ngalo otanga te me yo mo bando tangela tanga su mutu mususu bosani moni siko o mena bosani impact pe bazawana ya tuari impact bazawana donc basta. Ok, merci à la vive Balobi, on va la rendre basta. Mais tu comprends basta la basta, c'est solo basta la basta. Merci à toi Simon Pocho de Paris. Merci à toi Balobi, Tatiana Preti. Moi ça qui moi ça mondele. Laisse mon team nanu là la radio. Ya lingana tanga comme on a été. Merci Tatiana Preti. Thierry Migler chanteur par excellence. Avant tout que nous te dans le solo il y a reporté. Yo mo lobi qui reporté ce carré. Mais ngana biso kana matu ba reporté carré te. Ouais, me devi singa bongo. Parce que na orchestre na bino jusqu'à maintenant ils ont mutu battre bino record, ils ont ka bina filé. Nyose za kandeni, elo nyose andeni. Elo muse ko za la MC Bimi. Muse za te ke fo nyose za ndé morté. Nze muse ko za eza. Mais na ndenge na ebeli to travailler. Na biso na light musique na bike banzembo na biso to za bien. Tu comprends? Tout le monde banzembo za bien. Ba c'est pas na banzembo tout so ki na miso so tambolo ka ki aussi me betara. Ki aussi me betara sko. Na album des années za te ke nzembo. Nyonso ko beta ndenge mako. Soka ki aussi c'était pour un alors mon Robino Mundi bo cho boaka wa ça polémique te ngala sur la musique. Na so lobi partout ka ki aussi ne betaka. Sur la mama musique. Na so la mama ya mam suste. Na lo ba musique. On appelle ça musique. Rien. Ngala lo ba musique, na ba musicien. Ngala ba musique, na ba musicien. Na lo ba mam suste. Comprends? Ça musique ta beta musique ta musicien. Na lo ba mama musique. Comprends? Na ba mama musique. Là wa mi Thierry Migler ba tu nyonso moni ndeba ba tala ngabo. Ba ko ne lo muso ba za kana yemba ba bi ke Thierry Migler adon yenda za wana fa yemba ba bi ke ye a se perception no yemba le ba fa na ba ko ade ba butuna la lité butu mo bimba se ya ba archive hein ya ba archive ba honorable quoi donc e belé na yemba trop hein ba tiana prévé bebele na yemba bloqué belé ne ya bongo donc na za eloko te on go jusqu'à maintenant na habité bozo tiki la bina filé bozo banga bina filé parce que ton président a pesi bino opportunité
tant président pesi bino opportunité à bocha banzembo les alors quoi que non yemo na lobelo mo papa mabe atike bana bituma bana ba makaste yo oza elo mo Moïse de la presse olingi polémique fort ngali na polémique une vérité mingi omoni biso na clan ndezo za wana hein biso ndezo na clan wana omoni wana Villa Nova za clan te sali na daji bwa Congo biso na clan comprendre ton clan biso kabona ate ce qui est mon réseau bêta ma casse on na biso pour biso tout travailler na kati wana félicitations à mon frère bien affilé na diplôme au azui à mérite wana azo mérita on pena soko obani ko cursus mo ko pena ke boulot eza pena ma casse comprendre boulot pena za ba travailler danger nzema mabe za te na cursus nzema mabe pena za te mais nzemba nzema nyonso bêta raté ke mbamo nyonso mo bêta mbamo te banzema mo so bêta ka msu pezo benda baninga ya normal donc pour na cursus ko mitungisa note banzema nyonso bêta carré banze monyo so pene beta. Oh merci ba pour na cursus to mitungisa te carré banze monyo so tezo beta. Bina nani Thierry Migler aux musiciens tout tikana muke masolo ya Villa Nova to ko taper na orchestre mususu parce que aux musiciens mamozole kana musique so ya mabe photo loba. Lelo yo ndeko na bino moko o asala musala mo na bino makabo sa orchestre moko te Bercy mwana aza na prison. Il faut qu'on se le dise. Il paraît que Aboma qui mutu. Aboma qui mutu dans la prison parce que yo était que musicien ceux qui sala que le comme les pays na bato avec Aboma qui mutu na bato avec no babatine na prison ego sala ndenge ni peut être que musicien et là on a le ba isaka ka omoni Bercy la frère na biso ala musicien comprendre et peut ça passe mingi na mutema là na mona artiste ko la problème boy ko biso ba artiste to na ba victime ya mambebele fort to ba victime pena ya mambebele fort ba mise ba bomaka batu ba mise ba liaka batu ba mise boy et ça la biso passi on comprend parce que là la moni skonde ko na ngai sikoyo la moni na etawana ezo sala pena passi fort mais na bi ke nzambe ya osunga a s'en sortir na makamnyo so wana ba moment o elekele o nzambe osunga ko aider à s'en sortir as artiste donc ba konzi ya biso ya mboka ba meka mpe ko landela bon to éviter mais je t'informe que Bembe ya Richard ba kunda lelo ya garçon wana ba kunda lelo bersa za mwana ngiri bana ngiri lobi ba silika ki makasi ba lobi soki ba moni Bercy soka bimi prison aluka commune ya vanda ya ngiri te siko selon yo oko loba nini na bana bongo te bersa za ka ndeko na bango comprendre ala ndeko na bango ala ndeko na biso ba wo boka ete pona wana za accident moni mutu ta bulaka ke mutu moko ta lota ke na sala accident ngamoko kana ite Bercy la mgena tongo la banda mamne bani ba parcours a jamais lo ba ikene na okede bona okelo accident rien accident eza elo mobo oyo to kana ngote e ya ka brisque donc eza inutile ba me manka makamde ke ne bongo so punition mais ba ke na ngonde ba nga ba ke ne te ke akota ngingi te wa eza komina ya vandaka bana ngingi botala pe bana o Bercy sala on n'est pas pesa bana ngingi donc aza mutu na bino boye bande bo solo la bi ke justice ezali mais bo linga ya zande kona est-ce que vous déjà tant que tu es en prison non noté parce que biso mikolo yo toza pena bloqué tozo répéter trop presque chaque jour donc on dit biso bo ba chef de répétition na ko zanga te na ko fona comme avant on ba tamo boye na ko pena ba tenter pour na ça mamsus mais na ebike on est ensemble merci beaucoup on est ensemble to betano le solo pia to zonga no muke côté na bino bozana light music bozana Villa Nova oui mais te place on a bo ambria ka batu trop ba pour ça ba yebakeno light music neza wana c'est là si sa question nanga maestro mbuyaka batu trop atuolo ba keno apamoli nze mwana ba jaloux eze ya light music tandis que l'album ozo beta on a cursus eze ya Villa Nova maintenant beaucoup mana ngondeni bozo pe bongo ti bongo pe makambo bozo pe bongo bonde makambo ndeza wana eza nini Villa light music eza orchestre ba Migler bazala donc neti ba biso boy to sala deux places neti ngabo na sala deux places toi la deux compagnies de to sala toi na light music toi na Villa Nova light music eza ya maestro parce que na ya maestro ndeza wana sko ba Migler bazala pa ya zala de pa maestro parce que Migler boybe le loté Migler boyka bana la premier disque na premier album amour ti wana bena massa na yo donc wana peneza blo mobo oyo na rolo bango pena penate maestro bena massa na yo ouais muto yo kansi ndeza wana a président na ngai ami donc wana massa bena ngai ami donc ndeko donc ba nyonso pona nga so lelo Migler hotel maboyozo o tela nga micro boy de grâce ya muto zolo ba wana le maître comprendre ya Villa Nova za orchestre
Villanova est ce que c'est y a biso ba villageois biso net ce que benda maïso te madame maître na biso alo wa bibliothèque na biso et on te benda qui est aux na biso akumbela biso déjà na Villanova président Villanova ezarana Villanova c'est maestro biso to président après ce qu'on a simanaï Bizama chef na biso zawana chef de répétition kenya na mona zawana disciplinaire Christian Sola zawana dea ngala chef à répétition donc est-ce que chef wapi na Villanova ko chef lo nga bona Villanova en plus grand chanteur lisusu donc il y a un problème kitoko makasi no biko za chef na Villanova tala ko lukela mamuté non ba ko za chef na Villanova et za elengi et puis en plus mutango so a grand chanteur bozo ce qu'orchestre mo peut proposer que non yara grand chanteur est-ce ngala bina boyo ce que yoli olina boya yo te ko boya c'est na lobby boy so ce que nous avons mutu moko boy a proposer au na bitiri migler ba futa ko combien pour tout le monde en sala marana ba orchestre mususu ba futa ko combien na peso x3 ou ya comme chef so ba pesinga ngona ozwango apoke non yeba so so na okende ba je sais que tu peux ba kenda siko ngana yeba so na okende biso ande mona batute biso mambo ba sala ngo biso so to sala ngo nde mususu ba ibrato ba kenda ouais Ibrato akenda félicitations na mamio so sala et puis courage ba solu saka na wane na habité wa mampena na ipa na bien monter na habité masa na même na habité na mamnete et puis na mona kala fort kala donc na habité ye petango ba solu sa yempanzo na akei ba ni sololi akenda wapi agenda wapi oyo bite oyo ngana biso ke ibato ne bino sala nini bo soutenir nani bo produit nani Tatiana Cruz ibato pe album na ba proposer que pas ya grand mopao na habité hein yebi grand mopao musique congolaise na bi mambo te yo o bomba poani lo baba Kofi fo lo baba Kofi bana Kofi olomide le grand bomba yo katsanga na bomba ok na o Kofi donc pour longtemps on facile Kofi hein Kofi Olomide donc voilà Kofi te a président Kofi yo on habite yo bando tant président Pamba parce que là bando tant président Pamba bando bando tant président nini yo on habite yo président na bi le grand mopao yo on nga bakisi lo Kofi Olomide vient na biso quadra songa mbeli nde baloba so pe vepe na pas sololi pour faire sololi abika non ndeza na peso te na pambolo na moi logo oya moi chef koto et sola nga mission tozoka na ba soupçon mo côté da Bercy na nga prison retourera nga na mission ngala mission na ça pour toi c'est mission te mission faut tout na mingi mama kirsis o kimisa faut tout na kirsis ne ya makambo faut tout na mingi de kirsis comprenez que je suis avec Thierry Migler, chanteur par excellence. Peut-être tout na mingi de kirsis. Merci beaucoup Thierry Migler, tout comme qui est déjà vers la fin de notre émission. Sikoyo awa nde siko mo nga tikela ne batu awa ta na otikelo micro nanga na tikelo micro nanga na eka pona des annoncer au salelinga mo morceau et puis au salelinga wa dédicace na yo wana bena bana poto nga mo na permission nanga pona pesa batu te micro mais na pesi micro po boyo kaye aye mabena et puis au sein ma dédicace na sala moi bien likasamanga te longwe na nzete na kanda jamais kokoma likasali dame ateka okeko ekufaka na identité nango mero pikoli batre nyonso bolingo ata bana bafamo bakwaya batikala na français fanatikela ta santé mukeba ye fanatikela ta santé grosse affaire tango mosusu moto oyo ozo négliger yende moto akosali solobi sala attention yo moyinga lelo pona za maso mongolo kotonga ndako kobenganga bebe yo moyinga lelo pona za na rien jina mbenza janolowa baref nanga etengamie plaisir nanga chiffonné parce que zo maintenir toujours boyanga yo tikala yo moko bagu oyanga mosusu nani soki yo te Sandra eloko belle femme Jansi Chibuta CG Yves Mouyoulou dans Bouila de Bundes tango mosusu motoyo chancel tamba la métiole frisette tamba Junior Baometo Masalanga Junior Baometo kalo boutique ya Doudou Bessa yo pas passer otikanga te ndenge batika kebembe na ba 4h soki omoni na ba 4h bato bazingi sekei bazolela bule wana bakolo ndeko seke wana bakolo ebembe o mukeba seke wana baza
yo a place à passer tata falke bomba sekele ya babola kwa sheko rêver ça sekele ya nzala désolé naza ke na kolinga kasi na koboya merci comprenez que là c'était Thierry Mugler chanteur par excellence balobi moi on a vu la nova moi on maestro Fabro merci to zaki na to beti mama solo bunu boyo ki ne to panza ki nteke ne to sola ki merci beaucoup na maman Francine Ngembe pour na opportunité au pesa Moïse de la presse na ça batuza ngate za nzete pour nzete so ne beki de kiti na nzele beti pas et panza bena ba vérité leke longo bena na Égypte et bena tina terre nova pes na telemi na kanawa ma boza normal merci beaucoup na Simon Pocho de Paris merci beaucoup na Babi Sola Joséphine Toto Lutete na boka kala moko maman Solanga yati na kene monnaie que mon écran lo moins en tinelio non je vais te lutter merci beaucoup ya nina boka na ngayo mais na boka na nzemba nzambe ngaya na marate na ye maneni na boka na place motema na ngela merci beaucoup merci na batu tout bazoki occasion à telle émission oyo oza terre nova na ça mnoka terre nova eza terre nouvelle pesa la vérité yaka na uta na ngopela na Égypte na ngotina terre nova awa lelo bomoni ke Thierry Mugler nenga lobi nenga pasoli nenga panzinzela na ye apandi teke na ye merci na batu dukana na bana bino tout on peut me faire tomber mais jamais me faire stopper les problèmes que de tomber et de ne pas vouloir s'élever je suis Gucci Mabaya les mots de la presse congolaise ezanga tinzete de bangam congodialogue.com congodialogue.com